Je rencontre des gens, Nabanzela, oh papa, toujours des gens, des femmes aussi. On est une fille, n'a pas ça quelle mère, parce que quelle mère c'est un mambo, gigal. Babitumbe bingami na gigal. Babetio c'est un mambo, tabato beto c'est un mambo, comprendre que ma salle les amabe, au juste c'est un mambo, tant qu'on doit c'est un mambo, on s'est révolté, on fâché. De son nom fâché raté. Nayoka conseil à bateau soutenir en tout cas papa so muta fingi yo pe finga ika yo pasi yemo pe nenga finga kiyo amona pasi ozo parle omona tata mo na auto finge mabe na nini ponga ko finga omoni ko finga nga ko finga za donanga so bandi mama ko finga nanga okoka na yote ponga la finga après 2 secondes et puis ma parole ya yango moko na za nzamba tinda ngai na don ya ko finga automatique don na lokola boîte à voiture mais manuel quand la vitesse côté yango manuellement automatique boîte à voiture automatique voilà pour ça qu'on y tika yango moko ke so na ko ba quelle mère na oui papi gagne tout le belle vie tout le naka mini papi gagne tout le belle vie mbe ozui azalaka muninga na yote pe na kotikala ka ozala muninga na yote papi gagne tout le belle vie makambo nyonso na maboko ya papi gagne tout le belle vie papi gagne émission kitoko oyo il faut kolandaka mpona kopesa makambo yango pe bisimino ke azalaka muninga na yote na kotikala pe kozala muninga no te pe tokosala pe compte yozafa quoi ngai as artiste donc voilà ça ne va pas non ngai shela mputu nazalaka moninga na yote papi gagne tolobe la vie ngai shela mputu nazalaka moninga na yote papi gagne tolobe la vie pe na kotikalaka jamais kozala moninga na yo donc tolobe la nde vie papi gagne toko Deyo Brondo nazalaka moninga na yote pe na kotikala pe kozala moninga na yote papi gagne tolobe la vie gumu chuchu supu nazalaka moninga na yote je suis pas ton ami nazalaka moninga na yote papi gagne tolobe la vie Mister Siatoli nazalaka moninga na yote papi gagne tolobe la vie avec Adi Lodolé c'est le jeu c'est beau comme un deux aujourd'hui nazalaka moninga na yote nazalaka moninga na yote 4 fois prêtre Washington grand pays papi gagne tolobe la vie WS Production Willy Sionga WS Production Willy Sionga. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Topesi binombo te partout, Bolandaka biso na tolobe la vie officielle. Merci na fidélité, merci na confiance bolingo bozalaka nango à travers bandeko ya bino. Lelo naza lisusu na Selezino mec d'ici, le préfet de discipline. Tomeko Solana elelo. Merci na Washington, grand pays na Munich, merci na yo. Jerimbo na Canada. Merci également à Pinoce Agostino Masosa, Eric Shimanoka, Didier Yi, Nazomona Mbaramo, Papi Makela. Papi Makela, Namoni aussi, Ipei Degokao de London, déjà de retour, Emile Bamba de Zurich, Naokutana Selezino Otomekana Okosolola. Serge, bonjour. Bonjour Papi. Comment vous allez? Bonjour Monsieur Serge. Ouais, Monsieur Serge, il va bien. Monsieur Serge, il se comporte très bien. Monsieur Serge. Non, je m'appelle Serge. Là, comment on a Serge? Non, comment bien, Selezino. Selezino, Selezino, les alliés. On monite tous les Serge na Mokilio, Babenga Bango.
Sergino. Alors, nga c'est les yeux naza unique. Comprendre? Nga c'est les yeux naza unique. Muto yo mukomsuba akomeka koloba oye komone komise les yeux, c'est à côté na famille nanga. Donc azala kombo na ya bagisi c'est les yeux, donc bando benga yo na kombo tata na bino na maman no ba pesa yo. Allez après c'est les yeux, donc on a longolio na famille na bino exactement et puis obligatoirement donc nanko au côté na famille nanga yo moko. Na pesa ko c'est les yeux. Ngai kombo na ngai Serge. Alors bah tous les Serge ba benga on ba Sergino. Ndenge ba te ba Gino bakata mikolo. Donc on a na conseiller ba tout kombo na ba Serge. Ba kombo na ba Sergino, ba kombo ba Gino, ba kombo ba Gino là. Mais même on commence les yeux. So on meki ko ma Serge, c'est-à-dire aux descendants nanga. C'est les yeux. Descendants. C'est les yeux ara moko na mukili mobimba. C'est les yeux ara moko. C'est les yeux ara moko parce que uta. Kokobar na biso Koko Nsaka, que son nom repose en paix. Koko Nsaka, aza Koko na biso, o abota papa na ngai, hein? Mais c'est ma vie. Donc il est professeur na l'université. Comprendre? Donc ba ba papa na so ba yebi. O yebite sala ne o mona parce que to yebani ka na mukili oyo. Bo ba famille ba tuté. To kola na binote ba o ba kola na nga ba yebinga. Ba camarade na nga ba papi gen to yebani banda bo mwana. Donc to yebani. Comprendre? Ba camarade na nga ba Christian. Hein? Monsieur Christian. Hein? Les restaurateurs, grands chefs cuisiniers. Ayebinga ba camarade na nga ba maître Mbiye. Hein? Maître Mbiye na Sergi na pesi ombote place aux allées. Ba camarade na nga neti ba o to konna bango ensemble neti ba papa Lembemba. Comprendre? To yebani. Ba camarade na nga neti ba vieux na bon camarade ya na mokolo teto mwana mokete. Hein? C'est bon normal. Camarade na nga neti Monsieur Borel kosi malto. Ayebinga banda bo mwana. Camarade na nga neti JC Diboko, Gare du Nord, vieux moko bien. Ayebinga. Il y a Jean-Claude. Il y a Jean-Claude. Natif il y a vraiment il y a Kassavubu. Vous comprenez? Si. Ayebinga ba camarade na ba belé de ba dajongwai là. Ba camarade na neti ba Parampolo. Parampolo ah, mais il na ba ke Mive John. Pour y avoir un maître Chiwara. Pour me qu'on a combo na ba un maître Chiwara. Il y a trop de maîtres mais Chiwara na l'époque Nazarega yemoko. C'est-à-dire on mona nga c'est des sino. Donc na maître Chiwara. Donc Jido, Mukumbusu, Kung Fu, Nkomi. Surtout na maître Churamboma na peso mbote passe à l'imbattable. L'imbattable a biso bina que l'imbattable a biso que non voilà exemple na mingwana. Vous comprenez? Donc Naza Célésino est tel qu'il est unique dans ce monde. Donc mec d'ici bah tout ça va comprendre parce qu'il y a trop de cons dans ce monde. Quand on t'appelle mec d'ici, lui il croit que voilà, on l'appelle mec d'ici parce que c'est un wesh. Tu vois comment il décortique quoi, hein? Sans avoir raison. Donc moi je suis un mec d'ici, c'est-à-dire que je suis un monsieur qui a vécu ici, dans ce pays. Dans ce pays-là. Donc j'ai vécu ici. Et puis Kalaming était au tigre la nombo parce que tu sangani trop. Vous comprenez? Ko sangana trop, c'est-à-dire batusu ba uti banzela mai na fingi bangote mezala façon ya kokende ko luka vie. Baso ki mamboka na pona ko ya ko luka meilleure vie awa. Batusu ba mzela mai batu ba uti banzela ba dingi. Batusu ba uti kata ezaka la vie ya batu to ko seka bangote. Mais bamsu ba na comportement moko très bizarre. Ah bon? Bah il a un comportement très bizarre to sangana. Donc bah on peut que ça bah on les cambo bah bah soif rabilo comment c'est le cas où aboutir pe na rien. Bah zo mon appelle bah sala bah makambo wana pe bah aboutir pe na rien. Vous comprenez? Bah aboutir bah on a rien bah tika lika bah Gaël 0. Oh nde bah to ya poto kala on a bah poto sika moi mutu moko ta yeko poto sika. Tango ya ye poto aleki kuna mutu ayaki kala. Les autres monde a battu au bayaki na ba manière ya bien ayaki poto pour asala asunga pe famille parce que il a fui une mauvaise vie na pays wana Congo la RDC Congo la République a démocratisé du Congo na ba ezana démocratique té il faut pas démocratiser ngo na pasi social les bien te bato nio comme ko kufa massacre génocide viol.
les enlèvements, les arrestations arbitraires. Dans les pays comme ça, donc les gens, ils fouillent parce qu'ils viennent trouver la meilleure vie. Vous comprenez? Donc, il y a un habit que, nande moi bien, na pèse exemple que bateau ba banzela mai ba dingi ba bilo mo ndengwana, c'est pas normal. Vous comprenez? Comportement na yangwana sikoyo, biso to CPA na ngote surtout ba o ba ye surtout pour na Rolanda ba musicien. Nga mona za musicien, nga lo ba nga za musicien. Mais ce n'est pas le moment, il y a ça nini, ce n'est pas le moment que mboke za bien te mboke tabula bien te to risquer ba boto la biso mboka nanko na ba yuma moko ba Rwandais. Pour ba Rwandais ba mama na yuma. O ba reconnaître yuma ndeni. Yuma ba reconnaître ye na nini na ki na ba benga nini na ba reconnaître yuma na ba acte. Na comportement, c'est-à-dire ba Rwandais ba yuma parce que les Rwandais sont ba maman na mbendre au saranate parce que ba hypocrite. Ba malin. Pour nga so na velo ko lelo pa na yo papi gen pour pas mettre mbi pour pas Sarah Martinet pour otopa et pas ya Christian na ozoro na kimaye le moko boye na sengi babi muto a sengi ba pesa mais so yibi ba pesote. Côté moko ebimsaka désordre. Vous comprenez? Donc ba mbendre wana bazo profiter na sentiment au Congolais za nango déjà ya musique. Tant na biso ke nga na za musicien, j'ai vécu ça. J'ai vécu la musique. Non, comment mutu moko la musique amutanga ça na mosu nini. Na moi pas sali vidéo moko. Non, vidéo ça nazo se défendre. Mutu wana na loba ku su kombo na été pas ça parce que excusez nga place ça mais na bakisa sa kimbendre pe. Aza mbendre parce que mutako banga bato ndengo wana te. Ozo mpa na mukili nzamba lobi soki bato bagba menacer bato bagba agresser yo, so bato bazo menacer yo verbalement. Ozo mpa yo pe faut ko zongi ça verbalement. Bon, parce que biso to lobaka boy papi gen toza batute to na minduki te to bomaka batute so finga quelle mère ya mama na yo ngama na beti o quelle mère do passion na yoki na mama na ngai oyo abotanga ofingi ye e bongo bato to botama na bango libota moko bato to botama bango libota moko babike non so ba fingi mama eza pona yo faut défendre mère na ngai eza le grand mère oui na défendre bengi mbe ozo mbate nga na pas kande koma yangwana bon je raconte des gens na banzela oh papa ndeni toujours des gens des femmes aussi on ndeni ofinga na bina na pesa quelle mère parce que quelle mère za zenga mambo gigal babitumbe bingami mingi na gigal ba beti ozenga mambo ta bato beti ozenga mambo comprendre pena que makamna saleza mabe ozu zenga mambo tango zo zenga mambo ombona mbamoko o se révolter o fâché de son ngo fâcha raté o moni papi gen non mais je ne m'en lobi ya yo mambo lobi pona yo batuna ya ba vérité mais ya lobi ayebi ku mazambendre azana embendre na fingi était avec tout le respect que je lui dois na fingi était personne na finga yo na utiliser ba actu na ngai. Ozo mpana ala papi gen nande mo bien azo banga nde ngoni batu su babanga ozo banga muto ozo banga zana ebangamable ebangamable yozo banga yi ebangamable donc ako banga ça ne mutu te mais yozo banga rendre à César ce qui est à César o basali yo yango yo po ozongisa o to ala tanga ba Jésus te ke ba beti ngambata alinga bra pe le temps manso ba beta ngambata so beti kuku. On met la justice, tout ça les confrontements. Les juges vont battre. Les juges là, au moins, les juges vont battre. Ils sambe sayo papi gen. Vous comprenez? Donc les camarades sont le bayangwana. Donc mutuana sani azane zoba malobi ko zanga dans sens. Basala émission il y a des logos na yo sa bato be ta basala émission bato be bomona bo. O yambi na plateau na yo. Na mona azane zoba zo po makamba loba ya na ngo intéressant. Donc makambo lo bongo na pe ya ba zo hotel mo bo sali ya mo ko na ngo le émission ngana bo na ngo le émission ba mpaka sa ya ba ngulume donc nalingana le émission na yo parce que yo za mutu déjà mutu oyo mukile monaka ozo ba mutu musuba sala émission mona le kine émission mo bo 29 vies 29 vies batali yo te parce que makambo zo lo besoin ngo intéressant hein te bato bana besoin makambo wana te. C'est pas musicien belé ba ya mona ngala mona o yamba bato bongo mo rara o mona album na ngaso bima boy na za na besoin album na yo pour ça la ngoni
Venez parler de la professionnalité, venez parler de la sociale, venez parler patriotisme, venez parler révolter Batouba comme on a kanda parce que toko tikala kaka bota ta biso le to kufi mais bana na biso bazu ya sima. Est-ce que boninga batikala ba esclave? Tata nini to mama nini alinga mwana na atikala éthique na mukili oyo. To bongisa ba venir en bas na biso. Si. C'est pour ça qu'on est en train de parler pour préparer l'avenir destin ya bana na biso. Aya ba kokoloko na biso. Lelo bozo sepela boyena ba mboko boyena banzela ba dingi boyena banzela ba mai bozo kufa banso bozo kufa yoko biso to sepela. Bato ba kufi na mai keri mikolo utele ka to sepelite dingi ko pasuka bato ba kufi. Bande ko to sila na ndenge nyonso. Babo mabiso na ba Rwandais mabe. Boccidentaux ba multinational babo mabiso mabe. To kufa na ba dingi mabe. Biso bato to na mokili. Omoni biso ko ngala ba pasteur. Ngai na ba pasteur, ngala un vrai pasteur. N'actuali cours à idéologie te ya pastoral te mais na vrai pasteur. Ya théologie plutôt. Na pesi ko to ser nga moko azo pesa ngai ba conseil mikolo na lingaka minga na Belgique. Na pesi mbote mingi Madeleine. Oyo ka pe conseil. Na yo ka ba conseil ya bato bazo ba soutenir en tout cas papa so muta fingi yo pe finga ka yo ka pasi. Yemo pe nga finga ki yo amona pasi. Ozo mpala okomona tata moko na to finge mabe na nini ponga ko finga omoni ko finga nga ko finga za dona nga so bandi mama ko finga na ngo koka na yote ponga na finga après 2 secondes et puis ba parole ya yango moko na za nzamba tinda ngai na don ya ko finga automatique don na lokola boîte à voiture mais manuel quand ta vitesse quand ta ngomo manuellement na automatique boîte à voiture automatique voilà pour ça qu'on y atika yango mo ke so na ko ba quelle mère na so ba na lobate donc yango ko ba te be ba bino no sala ngo boy mais tant kande ya na bo sala na ngai mais siko yo sika bwana na silika kama kambo mboka pesa kanda papi gen yo pe pesa ko kanda te mutu mwa bila tuna est-ce que ya kansande yemo nta sucia mboka ko leka ba dinsusi mais ye le ko na sucia mboka ya hotel mape boy so ngana na sucia mboka ko leka yeti ye mutu atuni wana mais ya ka pete ya hotel maboba ye ba yo na sucia mboka tango to réagir te kanda ondenge ya moni kanda ya la mona tam susu ozo sa no eloko te ozo la kanda mo sa eloko te bel sa attention ozo be oyo kanga makam na motema biso to se defulaka ngana se defulaka ba pena mutu openda abe na kanda ya solo papi gen ozo comprendre donc voilà quoi alors c'est les to sola na sikoyo makambo ezo leka na Londres na moni bana Londres ba signé ba lobby musique ezongi na poto ma musique ezongi na poto en tout cas au moni papi gen même na famille même na famille au mona bakangi ndoki ozo bana baketoka bokangi bena ndoki na famille ta bokangi ndoki na famille sikoyo bo vandeni makamanga ndoki ofuto tumba ebe te bengane na famille balie pende katana mais ndoki wana au mona na batu musu botika eka ko o asali nini bo sali seka kindoki ko sila oke kindoki azaka zoba ngoni ndoki azazoba ndoka ko dame olelo ayebene bembanga zolela azo regretter pe quelque part parce que ça être humain mazala malade kindoki dia simba bakisa zo lekisa batu neti ba fere nde ba lekisa batu wana mona wa neti mwana malamu kamba fere bino wotika te mwana batu mais tango mutazo lia nie tango mutazo lia nie mwana batu bongo bato ya lia baza bana batu te yoka fere na lobi bato ya lia baza pe bana batu mela wa futa te na lobi mbongo wana mokola ofuta nga bia mokola omona nga ke no tala kaka boy na boy pa na lobi la ba wana musute ba kumani na lobi la kumani mate lobi komone kumanima ese nga lobi la kumanima mais to profiter lobi la kumanima lelo bon bana on décider na lobi boye tikanga na sisa exemple na ngai sikota bomoni ndoki bamsusu ono botike kaka moni mawa na ebisa ba papi gen maozanga bande ko na ba congolais bozanga na mawa te yoni comme sango mona bakangi ba oto kangi ba Rwanda na ba terrasse bokangi na bande ko na bino bo comprendre na bino logo te bande ko ba bela ba maboma ba centre psychiatrique na ba Congo on eza na ngoti mutu mo bela liboma perda connaissance ko ma ola na terrasse bokangi o Rwanda bobomiye ozo ba ngasi ko na ba ke ebongo ba Rwanda o bakanga o mwanga chuchu ndoki abanda ko trahir Congo banda kala kota tina ba institution partout
bokangi bokotie boloko bobimisi ta makambo mikolo bakotiaki boloko makambo ekeka ndenge wana esila kuna esila bokozwa rwandais lokola nani oyo komne ayibi bino 400 millions rwandais wana Kamere c'était rwandais ayibi bino 400 millions na kesi ya l'état bafente o akota boloko na lokuta akotaki na yete abimi ayesi ko telema defa bino boko bokela ta grenade te mutu moko yata na mbelita tubiye na mukongo ozomba mabe ba congolais yangwana ok eza nini ezali boye soki bozwi rwandais il faut boboma ye so bozwi rwandais il faut boboma ye parce que rwandais tanga akotaka na beni azokata biso machete ayokela biso mawa rwandais na bamaruchuru na baminembo bazolinga babotola biso mboka ti bazakanga mika babo ese kagame ayokela bino mawa yango na baka Félix Tshisekedi Tshilombo aza traître aza président de la République parce que ça revient le même que papa moko maman moko bakoteli bango na ndako babomi bana na bango bana misu batikeli ba revendiquer azobisa bango bozalaka calme bozalaka po basilisa biso tozalaka calme au jour armée étrangère bakotisi na territoire ya Congo ozobisa bango ke non mano FARDC koma kuna te FARDC koma kuna te mpo nani po FARDC boyebi la force armée congolaise force armée congolaise bango mutu bazobundela mampinga ya mboka baza ba mampinga ya mboka pourquoi yoko yebisa bango bakoma kuna te c'est-à-dire mutu wana il faut vite comprendre que azana président te azana mutu asala ba deal na et puis ils vous ont dit ba yebisa ko que to signer ba accord ya Nairobi to sali cash FCC cash boyebi yango te boyebi yango alors sikoyo nde basala FCC cash boyebisanga sikoyo eloko ni bolinga bo comprendre que azana président te on est présenté mutu wana bon sikoyo ngana tuni o question yo siko tango tuna makambo à Londres na pesi exemple ke soki bokangi ndoki na famille na ba vrai job na ba vrai ya penda wa famille ba moni o ndoki ko silisa biso bo salini po bare mbala mo kati kingo ozoba mo mutemo na mino ngana sana ngowe na linga Congolais to ko maneti ngai donc yo sali batu mabe to zo to kati yo kingo to bare okufi yango na zolo bake omoni bato wana ozoloba ke musique ekozongaka wa te oyo eza terrain oyo biso tokimela pasi na Congo toye a tolingi bana na biso bazala bien batanga lobi bazonga na mboka basikola pe mboka po awa sérieux ezali ya tolingaka sous distraction te tomona ya un certain moment il y a eu des enfants bazemisaki bango il y a eu des enfants banako bien na banzela bakoma ba musicien bazo balitoma te bapara bafuta ba minerval bana bakima classe bapara batikala gbelele bana bakoma meladia bapasi par là ndenge Kofi afingaka bino bano batondi to na ba prison Kofi afingaka bino bakongole babosa na mbango Kofi afingaka bino abiseko non bano batonda na ba prison ngana ya olukani kuna moi je vis mieux. Parce que il vit mieux parce qu'il est en train de collaborer avec les gens qui tuent notre pays. Vous comprenez? Si vous avez moni à Londres, vous avez Papi Gen, musique est zonga awate. Musique est zonga awate. Et puis tu as musique pas de parti politique, ils sont opposants. Ils sont soi-disant pouvoir, il y a le couteau et occupation. Moutoro sala conférence de presse na awa na Europe azate partout bo vendre be place tout bozali botele mela batuwana na ba opposant na soi-disant bato baza la pouvoir et occupation bazo kosa peuple bakutana na bango. Comment expliquez-vous le autre mona que Martin Fayulu président élu que je respecte na fingi yote menazolo ba o nazomona Martin Fayulu autre non ba yende président Eli yende mdazu mais ndenge ni akeko sangana suna ba Kabila na ba Matata Mponyo na ba o nani ba Moïse Katumbi Soriano étranger zambien vous fera sandene mais bon ce qu'on a yeb sangana tant Etienne Tshisekedi magé qu'il est collabo magé azaki collabo que son nom me repose en paix ce qui peut ko telengana bilombo yebi ce qui pena amna yeko ko telengana na lifelo yomdo yebi. Vous comprenez? Donc, Moutoua, Tata Wana, Zalakia, Yé Tata Wana. Tant que nous sommes en opposition, nous sommes Mobutu. Et ce moment, nous sommes en Pinga Gassenda. Basangana, Misusu, Banani, Papa Nwanda, que son nom repose en paix, Papa Wana, père de la résistance. Basangana, mais comment Ndekonangai, Papa, vient Nangai, Madidi?
vieux nanga madidi na linganga yo minga za via cité na biso banso ba finga au Camerounais au Sénégalais le kuta za vieux ya botama na biso comprendre via sunga biso na ba quartier moi na njili pena de naissance vieux ko sangana bato wana te oko sangana bato wana te pour yo peuple alingi yo oko sangana bato za populaire ngako na zaka déjà contre dans la muka on salamaki que salamaki ta na monaki mutro wa muzitu qui a été le ministre pendant 7 ans ou 10 ans, avec Kanam et Hippolyte, Kabila, ou à Boma Moussa Laurent Désiré Kabila. Vous savez, il y a un Boma, il y a un premier ministre. Quel est le conseil qu'il donnait à cet individu-là? Ah non, cet individu, on a conseillé. Et puis, il y a un peu de monde, il y a un peu de propagande, il y a un comme ça, mon amampouille, Moutouana, Kota Zamba. A kota zamba bana ko beta mbembe et pas banani et pas ba lion ba merisa ba biberon mboka mun matoto vivre libulu ya pamba ya bakunda ka mutu libulu ya pamba cercueil cher au moins à 10 000 mais mutazo bela on a kisi cher mais to suka pe na mboko no ba zoba ebele ba zo kumisa pe rais azoleka musuto ma bunde azoleka tama talibumu oh vimbani le kola nyei moko boye on dirait les gorodo nga amelimbu mali tonge allez fuati mona mudalo ba fuati wana tala ba eto ba kosa ba kosa peuple awa na stade o union salité na ba sala wana union sala nini o sortie officielle to moni tato za makolo tenga masoki bemba o to moni passe na njela lae dala matama o aloba j'ai accepté inacceptable tata wana abomisa bato na MLC basoda ne baza parti par là bakufa banso bana ba exil mais tata wana azwa mbongo na yavana akomisi kokumisa mutu wa kuta kokumisa te ozomba donc sikoyo on répond ngana nazaka ko décortiquer pour peuple à comprendre nazaka ko décortiquer pour peuple à comprendre que voilà Londres basi ba signer Londres na Angleterre na oyebisa yo omoni papi gen faut comprendre peuple congolais faut comprendre on va comprendre dans années azoba na pesa une explication moko claire omoni ataka à Londres te na monde entier place combat et bané ko se dérouler place combat et les kanaka il y a des combattants et des traîtres combattants aux hommes il y a des combattants ba bunda na bo solo ngayo pauvre malheureux lo langa na na besoin pesa ngambongo te pina senga bino mbongo te bo proposer nga pété na luka na mutoki na ngai na bundila mboka na ngai na pepe na nga na besoin mbongo na bino te boya na ngote et puis boko bo mangate na limwa kana mona na raté na limwa na boya ba place na zala raté donc c'est quoi le rosa boisani papi gen au moni soto banina to banana à Londres pour Londres je respecte bana UK pardon bana ya Grande-Bretagne parce que baza batu o babandaka combat nazo respecter bango makasi ponga nazo apena goût ya combat avant nazo pa baninga nanga o na monaka awa ba sala combat nazo apena goût ya combat na Angleterre ozongo bana papi so na tele batu ba mettre ba commandant ngando comprendre ba matone kimbangu batu ba grand maître baina o grand maître baina batu ba guilin batu ba trésor ba se belé na Londres wana ba grand combattant ozongo bana ba grand combattant wana bangonde ba pexaka musique pe musique e ko songa kate kabangu ta talanga bien ta elonga nga bien kabangu wana ayambi individu ya Werason individu ya Werason ayambi individu ya Werason zoba kile azali soki zoba soka na eskisenga na en tout cas fana lo baneka bongo bino ba bokota la ye bokote bele bo no finga c'est des ino je l'ai besoin na besoin bo finga nga bo ko finga ngai azo le capable de va zoba moko soit disant ba combattant na no expliquer papi gen to bundaka combat ba te belé ngana kamwa ka ba musicien ba zoba ba musicien ba Nigérien ba sangana ba telemeli gouvernement na bango baza pour peuple. Parce que bango baza ba intermédiaire entre les autorités des pays soi-disant et puis na petit peuple. Bango mabete na peuple mabete na bango maboko. Pas ce peuple mona ba mona rango. Ba mona pas ce peuple do azo mona. Ozo mba. Bango ndem ba ke ngolo ba ke non voilà ndenge za bota petit peuple pas ça to mbanze mbomoko pour na peuple. Pas ce peuple si ba yemba.
bayemba ngo to mona bande comme ça ba artiste ya mike so bazemba et puis ba koma ko bloquer bango pour message on est que ne musika te mais bato baza mieux placé bayemba nzembo e yoko na mokili mobimba yalo ko ba wera so na ba kofi ba mususu na ba o amere masangana Macron o azo mikanisa o so mpa na ba o musu ba lia ba komo ko na ba famille ba ko lia bato ba fere wala o lia ganie o ko ye manzembo moko so lia ba nie na o ebele to ko betelo maboko to bosa la goma mane siko yoka bangu wana soka bangu e bani ndenge nini otuni nani yoka nzoza kongole yo moko ba compétence pe keseni siko yo ndeto zaboy mutu wana soka bangu wana ozo pa na koyebisa likamo moni na Londres so mettre ba ina lobe le côté so ba trésor ba lobe le côté so ba commandant ngando ba lobe ba matone ba lobe le côté combat so continuer ozo comprendre combat na esilité combat et aussi là ti mukolo mboka na biso ko za la libérer tout le monde ba ko na libération pena oui ba ba okanga ba ba so nse ba na mbo jour mboka na jour combat et aussi là ngwana biso to ko na bakine comprendre do yoka na bandeko o ba ko comprendre o ba ko ma conscient ozo comprendre wana nde kombe sili en tout cas musique ata mi kombe sili musique il faut son na osima parce que musique et détruire jeunesse et détruire ma génération par génération. Donc mais yon bon noye musique. Mais na yembi ça qu'on bandeke na musicien na mo nga litomba te. Nga kuna za musicien na yemba na so na ngari. Ozo ban na so na ngari ba so ba poza jaloux aza bona bo ezate ke na jaloux mutu na bona ko simba kisi. Mais teni ngo za ka exemple ka fo simba kisi. Ozo ban bato ba sa échafaudage ba simba kisi. Bateau ba l'électricité, la plupart ba simba kisi. Obo bateau ba restaurateur ba simba kisi. Dans musique ya kisi mon frère, moi j'étais là soki ngolo ayebi soki ngando aza malade na samai ndimela ye. Po bango nyoso ba na samai. To zongi na Londres. Papigen. Monde to zabo. Na Londres musique ezonga te. Musique ekozonga te. Tala, ba bozo kansa musique ezongi bomeka. Bomeka musique mo ezonga ezate. Ozongban. Omoni na Londres kuna batu wana bazalaki ba combattant tangu to ndako bunda contre Kanambe. To bunda contre Kanambe na régime na système na ye. Ozongban. Nde batu dono bunda na bango ba Rwandais na bato ba allié na bango ya ba Congolais ba comme ba traître to na bunda na bango wana IDPS. Bazolo bake papa la IDPS papa IDPS. Ah bah que j'ai passé partout dans le monde. Ils m'ont demandé de foutre ces petits Rwandais dans leur pays. Na bana ba yebisa biso. Nzembo zoisa na Rwanda. Bana ba IDPS. Ba sikoto ba moni ke ndeko na bango ba signer ba corps ba déficier biete ba nommer président. Bango no surtout ba saini ba changer les cas ya batwana moni ba landi werason baza ba combattant baza ba taliban oyo ba kumisaka Félix Tshisekedi et il faut savoir que makambo wana ba wera wana na batwana to batindaka bango batindaka so ba moni bato ba komi concentrer na mboka bani na diaspora pour na ba kansake occidentaux ba mona ba boya ba occidentaux ba président africain no so ba boya ba occidentaux comprendre ba mona pena que non bato ba déstabiliser ba distraire biso batinda musique pour ba bi que congolais so ba eboka par moi si la musique mabe bakotinda musique alors monique bazotinda ba soki mutu wa soki fambringanzi bazotinda so ba héritier wa Kanambe arate et puis ngana na mona te ko betaka na bino te banilango me boya kaka parce que tout le monde besoin na clairement que bazotinda bango malembe c'est les sinte na kolo malembe ndenge ni papige malembe toujours alors sikoyo batu wana batelemina na Werason bato batemna Werason yolo ba okenda classe université so les gens wenge musique et ça ba ya étudiant bon Werason ni akazi ye mudaye ko pelisa mudaye mda lobby na termina ba combattant ba lobby ke concert et bon akati on ba concert de foi tezongela beta batala yo kele beta batala yo ako beta te et puis ngai ndena prendre nouvelle wana ezali ke mama moko babanda ko bwaka ye
na wera son soki anintima mbote so anintima mbote mobali kuta kufa qu'est-ce que me repose en peine akoseka mowei te ozo comprendre azala na Londres na koma koko age oyo eza nango aleki kuna mere maluta nga azalaka mama moko tika na rien bakomi koluka kaka solo bandenge nini mpona baluka vie asalisaki soki festival yo le papier ni yo osalisa festival yo na poire yo baproducteur basalisa bagrand festival ya yebi wango ye moto asasa festival moko abengi bato wana oyo soki maison tufi wana so maison tufi baya kobeta na Londres ta bakomi wana sikoyo ale bato wana sikoyo bapesaki bango mbongo na gouvernement ya babenga ono gouvernement ya liyoto ya Chilombo ya chidingidingi kamwanga kabeya batribaliste oyo mona wa telemo wana baluba omona lobango ke baluba ebele pe bazala mo bataliba te. Donc pour bien soigner cette phrase-là que je viens de prononcer, donc c'est les talibans. Oh batelema ki wana. Basala raté. Basala raté ngala la saba mamuna to na salaka. Mutu musu mona nyama yo so za maçon yo. E bongo maçon ndako lala tata na yo mdatonga gyango. Ba maçon batonga yango. O nyama za boy na poto. Bo tata la bino so ba yibo ta ba yiba mbongo na gouvernement na besa boy te. Baza batuma ba mayele te batelemi boye o musique ezongi musique moko ezongi maître baina na ba gina ba trésor na ba commandant Ngando général Ngando plutôt na ba Kimbangu Matonde so ba lobby eloko te na kati ya Londres na ndule kozonga te et puis peuple zaka ba combattant te peuple ba boya na ba makambo wana ba bakena na ba ndule na bino te boyo ka personne te pourquoi bakena ko beta na benité bato bazo souffrir kuna na beni boke beta quand même kuna so boke kuna bato bazumo sengo bani ye muto mususu wa pasteur wa lokuta soki Moïse Mbiye pora biso bena ke wa pasteur ya mabitala na beta ozo comprendre donc yo Moïse Mbiye na yebiso ozo mutanja bombe klata ozo comprendre Moïse Mbiye yo ozo beta la bato place bato mona pasite na ba Congo lelo komi occupé na ba Rwandais ake nebeta kuna lobanile ayemba liloba nzambe baze bele na baloro mbongo ba Mike Kalambai bato wana tu baza ba corrompi bato tala libumu na bango bazo mona kutu génération te bazo mona destin te avenir ya jeunesse te bazo mona destin te avenir ya Congo te papa tolo bate makambo zo mona na leini. Voilà, donc nous les athées puis Fally Ipupa na tangi kombo na yo okobeta ndule te kokanisa te mboka oyo France nde tozala na France awa kokanisa te kezala Congo so okei okuta na Tshisekedi a décidé ke nebeta na stade bobomi bato pe bavai na bango awa makambo eza te okobeta te. Macron aza président ya France avec tous les respects je donne au président Macron c'est un président de la France mais ce n'est pas lui qui prend les décisions. Ici il y a des institutions, ici il y a la loi. C'est le Parlement de sa décision. Okay, bah, voilà. Sénateur, bah, et puis sans oublier Jean-Luc Mélenchon Bazali, sans oublier Marine Le Pen Bazali, François Bayrou Bazali, Tebele, Deska Bazali, Tebele, opposant Bele Bazali. Donc il y a dans sa décision. Et puis même individu le rôle yo. Makamno do sala ki mulili na makamno sala ki etalio yebangoke atoto so bandenge nini yebangoke jamais ba ko peso défense ono ke ko bebisa yo moto mwindo elekeli ngayo wilimbala mambo ya ebale buji na maboko chérie Moïse Mbala, Kennedy Mbala de Paris. Boni lisusu okanga kanda katia bolingo aswera ko bondelo zongisa bolingo yesila kite. Baron Mbala Sandrine Sengal, Kimbinza. Lelo yokeyo. André Nsumu. Lelo yokeyo. Chérie ya mama ade nani alula yote oh. Rosa di Rosa. Nani alula yote oh. Na kitoko na yo. Nasengaki na nzambe poto bana seko nabondelaki makasi asfe ya mama Mark Makalato professeur nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi asfe ya mama Gina kia kuna Paris Nies Mateus na Paris nani alula yote Germain Mambuya nani alula yote na kitoko na yo na
nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi astre ya mama En progénie d'Iklengele elemba la légion de Paris nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi astre ya mama Noëlla Kunga de Bundes Didier Mozinga de Francfort Alexis Mouzeanta Jean-Marie Soba de Londres Franck Massaka de Zurich Chabani Manuel Mac Gisèle Nyengetan Karine Yengaboule Mwana Paris Chifa Kamba di Malela Ado Senga di Sengomoka Edo Zola na Suisse Patrick Luzolo de Genève Mokili ya Nzambe makambo maleki o Mokili ya Nzambe makambo maleki o Mokili ya Nzambe mokonzi o Epa ya kendanga ya wama wana motema Nzambe o Mokili ya Nzambe makambo maleki o Mokili ya Nzambe makambo Professeur Augusto de Jena Mokili ya Nzambe mokonzi o Jimé Chapa de Paris Antonio de Mavakala Lando Kunga de Jena Spanion Dombassi Géo Kisunga de Géo Taziro Tazimambo Ngambo nini ngana mema Yuka Moto nini ngana boma Eki ya Romarike Yo Astre Yo Astre Moto nini ngana boma Ngambo nini ngana mema Eki ya Romarike Famille Mamonikie Yo Astre Claudie Maya Sumbu Yoka papa kolera Diana Sai Jens na mama Jetou Fifi Landu Oni basango ya Divine Landu na Naomi Makaya Titi Sumbu Bilele Lelo Ngai na lalite mosala seko banza yo Utotika ngai na koma na ngai mwana mawa Salo zongela ngai noki na kowai Brigitte Maya Diana Bolingo Oyo pesanga ekomisanga denge Uta na lula yo na koma seko reve Ngana zalata moumbu na yo Roger Divine na Wivine Diana Su Bolingo no eleki Tiamato wolo na talo Pour la première fois na mona yo na lova yo Coup de foudre beta motema nanga Ya dada dubwe Diana na ngai Mabe na sala yo boya kolimbisa ngai Nesiko pardonne yo préféré yo sanctionne ngai Nakosuka wapi lolenge komyo memela ngai DJ Kisalou, son Chideric Etamba, 4 saisons Tangwa bomwana esi elekake Oni okanda lokola kake S'il te plaît songisa bolingo Omotema nanga ezose Manda Mandalala na losambo Lipasa nanga kade Mama Anina na Deborah Diana Sumbu nazobanga nanga déception Soki moye ezali osala ta confession Wana moi bambanda basalela yo promotion Wana susi ya motema nanga Dansi ya Tusevo Chika Malamba Mama Bibi Nzaza Noah Diana eskazo yeba ndenge nazo sufri Nata mwakolala ndenge nazo santi Molingo ya tindinga pena conclure Na mikaba na losambo mama
Diana Kelason, Hélène Nanono Sumbu. Diana Sumbu na komi obanga nanga. Déception. Soki moyen ezali osalata. Confession. Wana moyiba banda basalela yo promotion. Wana susi ya motema nanga. Dide mon perso, mon Liège. Papi Mundele, Viva Menga. Amis de longue date, Keja. Les grands déclarants, Gabi Tem, Mama Lumba, Julien Niatier. Merci Zedek. Mama Jolie, Madame Aimée. Namokola ngoya suka yana tango toka mwanaki. Liloba na ngaya talo ngana lingaka yo. Obwaki wapie. Jana bolingo na nga obwaki wapie. Bolingo ya bomwana jana obwaki wapie. Ulrich Tondo, Yakatobi na Rumba. Déclarant Malela. Willy Commune. Magnès Sarida. Diana Sumbu. Akosalela yango, akopakola